vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Voilà bandeko balandi info 16 boyebi ki to tiga rabino te so to tigi bino to mona raneti to sumuki so to tigi bino to mona ondire nzambe mikolo wana akosepela na biso te yango pona minute oyo tozo sala na bino emission to tozo solola ezo yinda ya kosakana te na IDPS ezo yinda ya kosakana te na IDPS dona IDPS nde toloba pena ke mbwa sui mbwa ba militaire IDPS babandi ko sa charger nano ba oyo na ba oyo baza ba cadre ya parti na bango tozo ba lisusu te ya chichila muka parti ekomi ko kufa ya chichila muka. Ah, les peuples d'abord tozo sentir en te. Voilà bandeko mbote na bino na respect on appelle ça rabino mbote na respect rabino trop so bino bozate biso ba oyo elorote donc fogara to banda na mbote bozala malamu esika bozali nde balobaka na Kikongo yenge donc bino bozongisi zola donc matondo mingi na bino bato bopesi biso lisusu une fois litoyi po boyoka biso to meka ko solola lelo na yambi Isaac Kato oyo azali coordonnateur ya SPEC ONG SPEC ye moko ko meka ko expliquer yango na ye to ko meka na ko solola mamboka poto mona neti bakonzi ba oyo kati to mona neti ba Congolais to ko mobima neti moi mitu na biso c'est comme si ezo sala lisusu bien te na ye to kolobela mambo nyonso po alobane vérité to benga Isaac Kato akotela biso na plateau na biso to mega kosola na ye ndeko Isaac Kato. Voilà ndeko Isaac Kato. Ndeko tonton Mwinga. Bonjour. Et donc ça a plaisir to na mona ba jeune boye ba jeune pena ba s'impliquer na marambo bamboka na bango boye et ça la ngai bien. Ndeko Isaac Kato est-ce que se présenter na balandi ya info 16 au bazali banda ya mboka oyo pe bazana kati ya mboka oyo ba ope bakima na bango Kongo po makambo eleki ba ope ba oluka kozonga Kongo ba yeba ndeko Isaac Kato azanani pasala kanini. Tout d'abord pour na banda na pesi bango mbote mingi bato nyonso bazolanda biso o bazali banda ya mboka o bazape na kati ya mboka na pesi bino mbote esika ozali nzamba pambola bino batela bino. Comme vous avez occasion de la biso, et vous allez partager awa, ils sont na biso na bino, ils sont ya Congo. Alors, comme on a Isaac Kato, je suis un juriste et coordonnateur, initiateur et idée à Anspec. Anspec est ONG, est ONG OU. C'est tout voilà, initiateur il y a Anspec. Bobande ko balingi ba mega ko comprendre. Anspec est nini pour batu ba bien oté. Anspec ezali vision oyo personnellement na bagaya grâce ya Nzambe oyo apesa kinga par rapport ya ba makambo na kutani na vie na connaissance juridique na ngai na maîtrise ya fonctionnement pe ya mboka na biso ba équation et difficulté to na mboka na biso et ko produire initiative ya Anspec en soi eza initiative kaka donc pesi yango comme Anspec eza équipe nationale pour le bien-être du Congo. Mais actuellement, on a mis Kolobela AMBC. Tetoko takuna ngana zana na pozana kombana. Aspect et ça la nini mamu na wezani. Rôle na wezani. Moni mboka ndeto fonctionne ka boye.
nombreux balukaka problème ya mboka po toza na mboka mo toza ba difficulté makasi tozomona même quand ndobeti lisolo avant IDPS eza ya koyinda po nini eloko zo compliqué bango eza mibeko esika ndenge bayokanaki nani falongwana ni falongolaka nani fasalaka boye yango wana te ezotambola yango tomoyi bandeko na biso IDPS batomboki mboka na biso po tozonga na nzela ezosenga ba to appliquer esprit en spec esprit en spec et ko permettre biso évolution oyo toki ko imaginer ti esprit en nini batu esprit en spec ezani en spec azali organisation oyo azotambola na 4 volets premier volet premier domaine où ils ont fonctionné ezali ya justice ya mibale eza ya santé ya misatu eza ya financement ya quatrième eza ya alimentation en spec azana capacité à kopesa ba congolais justice ya bien na ba magistrat ba kaka ba magistrat bazaka ka zela na ngala place ya justice etomboisa nga fort na ba magistrat oyo ya biso balela mbongo oyo bautaki ko grever makambo balela lari ya kosakana te kaka ba magistrat wana ko changer ko tuté ko longola ko tuté kaka bango wana bon na ba magistrat wana sikoyo anspeka bapesa biso solution ndeni omoni na mibeko toza na ba loi ya kitoko na mboko oyo toza na ba loi ya kitoko mais application ya ba loi ne posaka défaut o tolelaka o justice eza mabe justice eza mabe te justice eza mibeko mibeko eza nango kitoko oui quelques difficultés ezali na mibeko na biso po toza neti na code pénal na biso o tosalelaka lelo na Congo na 2020 code pénal na biso baamande na biso tofuta yango na nouveau zai si lelo na baconvertisseur si lelo na baconvertisseur ya moke so nani apekisa baconvertira bato basala mosala na ya badepute tolegisi badepute basali 5 ans basali rien misusu baye lisusu 5 ans basali rien nayebi te soki conscience na bango moko ntango babimisaka baloi na suka basanction baloi wana baamande bamonaka teke eza nouveau zai po baamande na biso eza banouveau zai lelo so oke na bi de confiance eza na nouveau zai so na mitunaka yango omoni ekreaka nanu cacophonie wana yo oke pa magistrat faut y estimer par rapport à calcul na yé à sentiment na yé montant comme beaucoup faut imaginer alors qu'en Europe mboko yo bandeko mingi baso landa biso kuna ezana euro oyebi ke na peine boye na nini boye avocat na faut futa soko ba condamner ozana autant presque autant comprendre montant ba 4 en euros ah eza bongote ah eza na nouveau zai to mona ki soki to ke na ngona kana esprit en spec toujours qui ne pe na nzela moko oyo eza difficile yango moni toye ko transformer en spec to commission ANBC Agence nationale pour le bien-être des Congolais parce que nini oyo esali ke ezala bon avant de comment transformer si vous wana na likambo lobeli ya justice deuxième volet si vous volet deuxième volet za ya santé parce que na santé nano mama yem ezanga groupe électrogène oui na ebité so yebino bo ba hôpital ebele ba ventile ebele donc bref ezake na santé bosa na réalité à santé zani ANBC ou ezaki inspect tonga ANBC projet auto côté yango eza déjà pas présent tenga na zolingana to na aspect poto ya okoma côté okomi na côté ya ANBC ya santé to sani congolais azana besoin ba hôpital te ba hôpital zebele na Kinshasa mutu na mutu propriétaire ba hôpital ya hôpital na ye a traiter hôpital na ye selon ye congolais a besoin ya mbongo ya traitement ce qui te dispose mbongo pour na congolais na kati ya musalo biso to sa ezala kwa na poto nde bazawa na bayebi bato bana poto ba landa biso tango bakenda ko sala contrôle ba ponela bango hôpital te ye muka yebi hôpital wana na okindi oyo comprendre akena hôpital oyo akomi kuna basali contrôle ma mio sabi ke za ofeli siko bino idée na biso ezaka ke prise en charge le kwande aka na poto so bino bolingi bo banozo ba congolais na prise en charge to organiser bango que prise en charge oza ba problème bozo ko milukela obende te eza pena réalité eza pena réalité oyo soki lelo ba mettre en place to suit projet oyo te tiango yo moko oza na combien pose wana no osa la prise en charge ya ba malade ba na Congo omoni na ko epsoni même bato ba na poto ba yebi prise en charge na bango tout le monde est gratuit. Mais c'est gratuité. Mon gratuité, bakata bango na ba salaire na bango. Bazala ba montant o elongwaka.
comprendre et kotaka na qu'est-ce qu'on a pour permettre prise en charge on est à la réelle ce qu'on a population ozolobela wana oyo balobi qui est prise en charge ça les mara et ça que la majorité va travailler parce que biso chômage et les cas déjà ils à 100%. Biso les gars ont déjà 100%. Éviter ceux comment ceux qui descendent c'est toi le chômage il a biso ça presque à 92. Tout ça l'a raté, bah ça l'a raté. Ozomba. Siko question zanini. Siko yo batu oyo kolinga bazwa basa la prise en charge na bango bato ka ya ba chômeur. Yango siko yo qualité ya projet oyo. Qualité ya eloko biso tozo sala yango wana. Eza question ba intérêt. Moni na vie ya mutu. Ce que vous présentez, le cause intérêt na yé, à coûter intérêt na yé, à Ozalawana. Chômeur. Chômeur qu'il est. Si vous contribuez nini. Chômeur qu'il est. Personne se former. Chômeur à contribuer. Mécanisme à contribution à Bango, c'est ça simple. Et ça, na $2 par mois. Mais chômeur à Ozongo. Papa, à $2 du premier au 30, aux $2. Na répondre yo na kimia nyonso. Du premier au 30. Na kimia nyonso. Tabaloba awa ke ba congolais na 40 ans azovanda na ndako ya papa na mama ezala ke aza na rien ko do badi ba chela ye. Ya ko esika ko lala déjà baza wana mai na courant tout. Donc ça la calcul na nzoto mutu wana te po aza na ngote. Te so sikoyo ye mutu wana aza na ngote peut-être ngana ko sana ngo. Yo mungo kozana ngo tu sont peut-être calculer na pourcentage na 100% ba congolais ba sala raté te ko sala te et peu kisi mutu ko zambongo ti oh $2 ezana na kin na biso za 3500 francs ça 3500 francs 3600 francs c'est ça non bon yebisanga du premier til les 30 aux 3600 francs azuité si vous certes ce qui a zuité, tous en a 10 millions d'habitants presque dans la ville à Kinshasa. Comprends? Tous en a 10 millions d'habitants presque dans la ville à Kinshasa. Ce qui au moins 4 millions va zuiter. Comprends? Parce que quelque chose il y a pour ça là, et le mot où il faut des télémis, ils ont structuré. Comprends? Ils font des télémis à structurer. Au Congolais, ils ont confiance que ah on est dans Yako, moi tout $2 n'a passion dans Tikawa. Ils ont été pour qu'ils ne libèrent. So nani aza structuré ou bien nani a structuré? C'est ça, yango wana moni pona uzana structure wana. Nous Dieu nous a fait grâce ya uzana idée. Comment? Yako ça ba calculer idée wana tout monde qui va calculer ça exact. Et ko produire ba effet exact. Comment? Yango boni totalaki inspect biso to wana ba moyen wana te. Ko bunda na to ape bato. De to commission ANBC, Agence nationale pour le bien-être du Congo, des Congolais. Tu as un autre qui a papa Mukonzi Félix Tshisekedi. Tu as beaucoup de projet. Oui. Na bureau d'études na yona makamunyo sommet. Est-ce que ozana mikanda o ils permettre yo o œuvrer na sol congolaise? Non mais en réalisant mukanda ya ko œuvrer na sol congolaise et kindaka. Mukanda za ngate. Mukanda faut zona l'État. L'État a reconnaître yo que. Zana répondre. Projet ngo tuna ni kombo na ngoni. ANBC, Agence nationale pour le bien-être de Congolais. Voilà, ANBC yango na simbi bandeko ba otala. ANBC yango. Siko magamuna tourner za boy. Net nde tozana info César. Oui. L'info César wa mikada ya l'été zali. Donc l'État doit reconnaître que il y a un 16 azo œuvrer na secteur boy. Boy. Siko yana na kombo nini? Na kombo ya agence 16. Ya info 16. Voilà, siko yo na toni est-ce que ozana mikanda o eza ya l'état parce que lobi eloko fo ezala bien structuré. To bandi na yango siko yo. Pona ko structurer loko. Kombo oyo tozuaka, ya nini mpona zo mikanda, eza personne morale, eza personne physique. Te morale wana ya wana otu mikanda. So pona ko zo personne morale wana. Olandi. Esengi ezala na kombo ya ANBC. Il faut ANBC a exister. Comment? Existence à ANBC siko yango biso tozana ba moyen wana te. Ngana koza na puyoka. Ngana koza na projet. Na pas mwinga na bi mwinga ngatala idée ndeko nazana ngo yango. Na idée oso to tchangwa na application mwinga et comme ça ngana o ba voama. Comment? Yo botali obi ngape côté na mwinga ngana nazana autant. O na ko tia to tchangwa na application. To sangani biso mibale to sali nini? To tchangwa na application to commission ngo eloko. Comment? To longoli projet wana na elili to commission ngo sikoyo elati nzoto. To matérialiser. Yango biso to yena projet oyo. Comment? To ye sikoyo pa ya
papa mokonzi Félix Tshisekedi totikeli yango ye à rendre yango bokende na présidence eza na présidence ce qu'on aime na yebeli kuna balobi ke directeur à cabinet à kanga ba dossier zena oyo eza c'est comme si eza accusé de réception eza accusé de réception lettre to ko c'est sérieux quoi c'est sérieux c'est sérieux accusé de réception beaucoup de sango date nini le 5 mars oui donc à la mingi ta beaucoup de accusé à réception est-ce que va répondre bino déjà nanuté va répondre tout et puis administration document eza na 14 pages en tout cas nakati awa komona il faut pas zapper temps peut-être kotanga mais car no lobby to zoaka déjà tant to komaka ça déjà première fois to komaka déjà na janvier mais na si je me trompe pas lettre en Zalanda ko zappé na accusé de réception besoin réponse to zo réponse au mois de février bato bazoka déjà maman oloba ponga bena ba ebinga na sera clair limbisanga ba ebiki besoin réponse te biso to convaincu que Félix Tshisekedi alobi le peuple d'abord eza yete batu bazana ya batu te ya lobi le peuple biso tonton munga to tala batu wana te toyebi batu wana te biso to vota ki batu wana te président na biso za batu wana te président na biso za Félix Tshisekedi président na biso za ye ne mukonzi na biso biso to ye na projet to pesi administration na basala rapport na ye ba directeur de cabinet ba adjoint banane tout ça baza pe batu lelo tozomona relation na kati wana bon tous on a quelques contacts tous au bunda des relations na kati ya présidence pour bango pour awa zela lo bango na voyage awa na Congo pour osale loko foza na moto azana kati soki moto azana kati kuna te ba revendre la dossier wana akasi yango wana soki pe moto azana kati o azana kati tous au bunda na yi do avande la déjà dossier ayo soki bino ba vendre la yango o ya liboso en tout cas to contacter ki batuti tant que Maki, tu es conscient que le peuple d'abord, président Koti Sika, on a tout le pouvoir Sika, on est dans le mois de février, donc tu Koti si lettre tu commis avec des avocats de travail Rana Bango que je salue même maître Guilain Singa, comprendre. Tu tant tu commis une lettre tu expliquer qu'est-ce qu'on veut faire et tu expliquer demande de financement tous en ango, comprendre. Ceux qui ensemble on peut réaliser ça. Tu expliquer Bango que c'est possible. Car on a pas passion tous en ango, c'est possible de côté assistance sociale en Boko. C'est possible. Si vous avez besoin de réponse. Tant que Koti, bande kendaki to zeli, to ye to tuni, to zu réponse. Et une année en mode s'écoulé, to zu réponse. Biso kutu na kutu na biso. Na peso kombo muta vandeli dossier. Ah nani wana. Ah voilà, batu baibi kombo wana. Baibi bande wana baibi nani vandeli dossier na dossier oyo na projet boto kinena no. Toza toujours la présidence de la République ndeko kotsaki ba nini ba courrier na bino ba requête na bino so ba benga oui alors sikoyo quatrième poto soki na quatrième na deuxième volet sikoto kina na troisième volet na kati na poto ko kotanga nyonso te bozana posa bosalani na troisième volet eza axé sur le financement eza na mécanisme moko auto élaboré na kati ou comme on a zofuta mbongo mke na mbongo wana ezo permettre ye azwa assistance judiciaire ou ezo permettre to assigner parce que base ya kobeba ya justice na biso et outil na comportement ba magistrat baza payer te non payer ou pas payer payer ou pas payer c'est là expliquer un père de famille un arbitre ou s'engager na match abi bongai na kosala potom bakenda ka busala wana ba s'engager ke to comme ba arbitre ya ba congolais dans le cas makambo ba problème ba congolais comprendre ceux qui ba foutier yo kasi ceux qui le ba magistrat nso ba ndo pesa ba $3000 arbitre wana andimi salaire ya $1000 andimi salaire ya $1000 ke ba futa ka $1000 andimi yango tanga koti ye arbitre komi koluka azwa mbongo et pas ya ba équipe pemeni alors ça sous sala bien ata réclamer salaire ata batelier $2000 ceux qui a continué kaka il y a azwa 2000 na fin du mois mais équipe au côté PC 3000 boya ils ont raison te mbongo yo kasi ba magistrat poto ba futaka bango combien ba magistrat o ya ba pays mususu ba futaka bango combien na ebi montete mais na ebi ke bafuta marabien bafuta marabien mbongo do permettre na biso René le bout du mois ya onde likam so ba magistrat na biso mbo bazwaka ba magistrat na biso si je ne me trompe pas d'après ba investigation biso to sali ba magistrat na biso bazwaka pas moins de $1800 et bien
ndenge wana sur na oilobamara ce qu'il fallait Non, au mais papier. c'est un magistrat qui nous a informé de ça. Biso kuto kansa les 1200, c'est un magistrat qui nous a dit que non, bah fout à biso $1,800. Voilà, 1800. Et l'autre, soki mutu aye sikoyo na cope moko boye ya 4000 monte ke Ah, il y a mon ami yo. Problème ya Congo, o ezo sala que justice ya Congo ezala mabe, eza to wana ya pauvreté. Mani to ya pauvreté le ki makasi. L'homme congolais n'a pas de moyens de se payer les services d'un avocat. L'homme congolais n'a pas de moyens, il y a un dossier où le magistrat BBC. Comprendre? C'est pourquoi biso to sali outil oyo to lingi président aider biso to sala outil agence oyo ko s'éparpiller na 4 districts pour un premier commencement. Comprendre? Pour le premier commencement, on a 4 districts, 4 bureaux dans 4 districts avec des bureaux mobiles, Bamituka. Oui, de fonctionner cause à la temps réel. Policier, Azui Nanzela, Kangi chauffeur, pour Arlia Imbo, on a temps réel dans le moment où on a besoin de commis. Bino banane. Bah, agence quoi? Parce que agence, c'est séparé. Voler eux, ils ont s'occupé dans la justice, ils ont bien en ligue de justiciers. Ligue de justiciers, ils ont équipe, il y a un avocat, il y a un défenseur judiciaire. Oh, bah, c'est vrai qu'on a. Comprendre? Bah, avocat, bah, ça va diriger le défenseur judiciaire. Chaque défenseur judiciaire, bah, un secteur n'a pas régné. Parce que les défenseurs judiciaires, ce sont des petits avocats à compétences limitées. Comprendre? Bah, défenseur judiciaire, on a une fois, tu as la tosala yango, au comme appena boye, beaucoup de policiers, bobandiko, zongissé dans zela, oh, ça, le bouki boy. Policier zongissima. Atiki pe hôtel bolimbi sangai. Alors le problème est que le peuple na biso va se retrouver ka azana mututo au côté là. Est-ce qu'on a policier ya nzela ya mulongo? Est-ce que beaucoup de gens déjà un problème mo na colonel moko boy? Papa na biso soki oyebinde policier bangaka mibeko. Te na tuni. To kutana na ba problème na colonel. Colonel moko boye aye azo solane na momini akangi nzela po biso to mona ngo akangi nzela azo solane na momina ye. Bosi beaucoup de gens lokwa. Akangi nzela oswana momina. Solane na momina ye. Bon, ba réalité net ya wana c'est quoi? Au moni problème ya justice ya mboka, biso tous agence ou to lingi tout ça pour le bien-être des Congolais. Nous on n'est pas là pour se substituer à la justice. Biso to roko ma justice té. Biso to yende bien-être tonton mwinga osa musala na awa. Colonel moka ye tonton mwinga fo ba no pesa ngai $100. Comment? Tonton mwinga bité loko zo senga ngana. Ayibiga zote. Siko ekuyo. Te azote. O pesa été. Mais ça la misusu ba futa. Ba misusu ba futaka. Abangi pe boya bimsimbo ngapesi. Comment? Alors que biso to yebi qu'ils infraction. So ce colonel là biso to tient contre mire. Mibeko za na ba poste papa. Attaque du obi na Congo. Devant mibeko ya munga. Mutako sauti. Même de aux abu fandika bo moni convocation à parquet. Ola la pongia bien. Tena ola la bien. Ola la pongia bien. Eso yebi ko sa no loti. Mo yebi ko za mutaba mbeba. Nebi ka ngana za mutu na tamana bambeba. Moni convocation à parquet. Comme il peut que OK ko se présenter, ba présenter ba fait effectivement ça là qui cause une infraction. Ozana kimia sona na wana mbongo na ozana kimia pe pour na Congo ezango ka mbongo yango siko likamango pour na Congo ezaka mbongo agence oyo ANBC papa ero tala ero si sombongo yoka si tango ba convoquer ba colonel wana na auditorat militaire yoka si ba bimaka ba kenda ba sanza alerte ba sanza ba 1000 bala kuna na ibso ba liaka bango mbongo sa ba 26 so yena no azo sanza mbongo zimbongo wana so imagine-toi, vous se retrouver dans Mboka Moko où l'agence est mise en place et fandi. Moindre population, en tant que Kutanina, moi, na Mboka Moki, Olingolia, Mbongo, to compliqué, vie, AMBC, comprendre? On va se retrouver avec des magistrats ou bien des policiers où, na moi, Moko, on a 5 dossiers. 5 dossiers, 5 plaintes, il y a 5 personnes. Comprendre? 5 plaintes, il y a 5 personnes. Papa, attends, Moutema. Comprendre? On sentit que Mouté comme chauffé. Pour 5 plaintes, il y a 5 personnes dans 5 juridictions différentes. Comprendre? Côté convocation, il y a qui côté pour la juridiction, il y a qui convocation. Il y a qui plainte à Mouté à Zuya et à Tindi. Un baissé Moussa na Yangwana. Donc, tika population kimia. Ce qui est population, to komi wana. Ndengeza prescrit na kati ya projet na biso surtout comme to kuti effectivement za na infraction tout ce qui agent ça msala na correctement mais surtout to kuti que ozo ça les arrestations arbitraires comment
to bandi ko interpeller yo to yipso tika soki ko tika te to fundi yo to suis en charge dossier wana mobimba to lati yango to commission ya biso. C'est comme ça que ça se passe en Europe. En Europe, ceux qui basent sur l'état des droits, l'état des droits c'est quoi? C'est là où le droit de tout le monde est respecté. Comment? Et quand un homme est pauvre, il ne sait même pas faire respecter ses droits. Azana bambonga fout avocaté. Parce qu'un homme pauvre d'abord, il faut un avocat. Azana moyen on fout avocaté. On peut faire transport exact. Comment on va avoir un état de droit? On n'aura jamais un état de droit. Ce qui est logo est appliqué. Il faut que la Congolais 90% dans pauvre. Il faut au moins 70% ou 50% à riche. Papa, comment on l'est comment on l'est. Alors que ceux qui te mettent en place projet Oyo, au moins, nous avons dit que ça mobola. Ceux qui n'ont pas de problème malgré qu'ils mobola dans l'agence et un bon. Agence a un avocat. Agence a transport. On a un loti bakosunganga. Wana sigoyo to sali to commune na 3 to zaka na 3e volet. To qu'est-ce que 4e? Premier volet to qu'est-ce qu'on a 3e volet. Commune na 3e. 3e to zaki na premier volet mamba justice. 3e volet to les gars déjà. 3e volet sigo ya mona expliquer. 3e volet 4e volet. Le 3e volet zaka financement. Na beti masola financement. Voilà, to que na financement. Financement et agence c'est andengini. To ana mécanisme auto sali kana mbongo amoke. Ba congolais ba kopesa. Comment on contribue? Oui. Bien bon là te ba congolais ils sont pas pauvres on va contribuer les choses. Papa même na poto pauvre wana aoza na bénéfice na ye. Pauvre wana na bénéfice na ye. Yo kasi mbongo tonga mandeni na mbongo. Pasteur Couto Babi il vous a été donné gratuit. Tu remettras gratuit. Mais na gratuité wana zo senga mbongo pour l'église. Ouais, ba pasteur agricole. Non, logique yango wana moki etambola kana mbongo. Le monde fonctionne avec l'argent. Même bateau basala kana poto ba yebi. Voilà, tout ce fonctionnement na fonctionnement nango zanini. Mbongo ya muke o eza facile pour même un enfant de 10 ans. Mais je te dis moi même moi na 10 ans bon on a classe au 3500 francs. Pendant un mois. Na habité ceux qui na kosi. Au kanisa 3500. Bon, ce que 3500 wana. Na kata 3500 wana. Awa otika ngo pa na biro na bino. Kasi yango wana tolobi boyi. Soki papa mokonzi po biso peut-être okoloba comme on a une hésitation est-ce que bateau ba sala nga mabete mbongo na nga pas si ton opesa comprendre et OK debout mais soki président na biso azui loko et peut sango légitimité mususu comprendre ba fandisi ba bureau ya malonga oyo ndenge za prescrit awa et couper sango légitimité mususu Congolais roya biso to saki en spec to bandi en spec je te dis Congolais répondra présent et le boma biso ça ba moyen logistique comprendre ba déplacement to kuta batu mususu ki nseso banini ki kole bazo benga bino batu bazana posa eloko ezala réaliser bazo benga bino mutozo lela zo bemenga ndenge nini bozana difficulté au komesika ya zali alors que ndenge zali awa soki président yambi yango tozana facilité moko ya kozala pembeni na bango nyonso mais bozilana bozina ndeko Kabila wa projet beaucoup ça bete bon projet oyo en soi eza projet moko ezali positif mais ça peut na forme ya négativité moko négativité na wana eza nini na côté ya ligue des justiciers volé à liboso ba magistrat na biso bazana bambeba comprendre na bambeba wana il faut to sala loko moko yango bi de pouvoir wana nyonso soki ekwei na maboko ya batu ya mabei comprendre bako ba no manipuler ba magistrat azwaki na mbeba mo ya munene magistrat yaki asiskizaki babomaki moto basaki arrangement l'amiable comprendre bazwaki dossier bafandisaki mais magistrat na lingi siko ba ba dosala musala ne bien pour moni agence ici côté na terrain comprendre et comme kotia bango mulunge boto sa musala biso bien pourtant on peut bossa musala bango bien mbongo nyonso ba magistrat bazwaka mbongo ebele magistrat zwaka amende ya $250 mais na caisse à l'état tika $20 comprendre mbongo wana nyonso so comme kokota na caisse à l'état et kofuta bango basala magistrat na Kinshasa azwaka bamande ya $200 mais ye na nini à l'état akotika $20 donc yango ta baloba ke bafuta ba quittance na banque dérangera bango oh magistrat rolinga ngote yena journée nga ya fana na bureau ya magistrat moko aza âgé avocat général na matete aye piaka na misu nanga to akina dossier na ngamuka azwanga $100 na tsaye mulungi tazongisa
atika kuna $40 na ngati lelo nazana audio na yeti azo avouer azo ndima ke aza 40 mbongo na nga mais na kopesa yo isaki na ese zongi sela nga mbongo na nga nazana audio na téléphone nana ngona kata téléphone nanga c'est magistrat là na fanda boy aye piaka na misu na ngai ba pesi $200 ba pesi $150 abimina enveloppe ya mbongo do yenda comment mibeko yende mibeko mais je te dis ils travaillent pour eux-mêmes mais ba réclamer bon salaire et pas l'état yango Félix Tshisekedi a réussir jamais oh news to monde a réussir jamais pour batu même dans l'administration les gens vont travailler pour eux akekuna aibi ke loko ya l'état il faut pas foutre boy ya zu ya Congo limbongo na ka BBC on a mayuya mais à la fin du mois la même personne a réclamé il faut pas foutre aïe. Comment Félix Tshisekedi a maximiser recettes alors que ceux qui te mettent en application projet O projet O ils ont bandana na ba magistrat pendant 3 mois à 6 mois comprendre tozongi si bango na nzela bango pe ba ko mosala msala bango correctement pour ba yebi ke côté comme